grâce présidentielle ezali ko se limiter la suppression il y a sanction pénale ezali ko effacer casier judiciaire ya mototé. Là c'est sur le plan du droit. Ça c'est sur le plan du droit. Oui. Bakomi ko senga kasi basambi so edika peine o basambi sakai. Alors que edika peine basambi sakai bel et bien. Basambi sakai. Donc c'est une confusion entre pays. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la grande émission Point de Vie, tout le plaisir est pour nous d'être encore ce soir devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette émission Point de Vie, une émission d'actualité politique à travers la République démocratique du Congo. Et nous avons le privilège ce soir de recevoir pour vous Monsieur Zorobabel, le président du mouvement de libération des consciences. Ensemble avec notre invité, nous allons discuter sur la question de l'Est. Nous allons discuter sur la mission ou la situation politique de notre pays, la République démocratique du Congo, et la mission de M. Badji Bikobo comme informateur nommé par le président de la République. Notre espace est bilingue. Le loto yambi mwanamboka na yende tokobeta lisolo ya République démocratique du Congo. Baimboka boko landabiso plus 243 89 00 60 149. Un grand merci à l'archibishop Coutinho Fernando pour l'espace, pour la vision. Un grand merci à Janou Kachala depuis Canada, à Montréal pour le compte. Il y a ONG7 Télévision. Lui, de l'autre côté, il nous rend aussi ce privilège. Tokomela Bino Nabandako. Président Zorobabel Mbote. Mbote ndeko. Baimboka Bakutani Nayo, c'est pour la première fois Toyambayo na 2021 Oyo. Une petite présentation par rapport à Baimboka Nyoso. Bon, bande konyoso, il faut bayeba que Nzambe ya Bible o babengi Yahweh yewana atindaki mutinda minaye Zorobabel Mulango. Donc nazali oyo Nzambe aponi pona komisa bana ya Afrika de manière générale, komisa bana ya RDC na boumbu ya politique ndenge zali kotambola na nyamu boumbu ya sur le plan économique et surtout boumbu sur le plan spirituel, parce que nous sommes allés vraiment entremêlés. Zorobabel est allé non seulement ou un serviteur à Yahweh, Zorobabel est allé président de parti politique, mouvement pour la libération de conscience, MLCO. Très bien. Président Zorobabel, Mokonjambo Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi na campagne électorale naie à la Kaka peuple congolais que base logistique ya FDC ya faire RDC pardon et que négocier na ngambo ya est uta alternance salamaki baimboka bako kufa tongo midi pokwa na ngambo ya est. Est-ce qu'il faut na mokolo alelo ko landa nzela ya mwana mboka Adolphe Muzito o ya senga ki ete biso baimboka ba Kongomani tokene na bitumba tope na guerre na Rwanda na Uganda na Tanzanie tope to couper ba relation sur le plan diplomatie na bandeko baza tout autour na biso, ou bien il faut renforcer banzela yango ya diplomatie pour ete kimia ezonga na ngambo ya est. Ndeko bandeko na biso basengeli koyeba boye situation ya est sur le plan spirituel. Et sa situation est comme na mukanda ya Esaïe chapitre 18 verset 1. Et sengeli batusube bayango. Et est-ce que le président de la République, Lelo, ou chef de l'État, a l'obita okende kotia base logistique malobanayo? On a promesse après ça ba Kongomani tango abandai ko tambola na contrée wana avant Jean Bokonzi. To alobaki ka kotia état-major général. Alors ce que zali kotia état-major naye wana ndenga pena okaki. Mais Mokonzi mboka akai kotia état-major naye sur place soki azalaki na main libre vis-à-vis ya ba mindele o bazali ko primer biso.
lokola ye moko azali agent na bango ezali impossible akende à l'encontre volonté ya bamindele. Je vais vous donner un cas très simple. Bitumba ya Est et bandi na Yete et bandi na Joseph T. Bitumba ya Est et bandi na likambo o Sarkozy alobaka comme président de la République de France. Alobaki na conférence nae pona nini mboka lokola RDC zana kita mingi et koki kokabola yango na bikolo mususu te. Apesi exemple kola Rwanda ezane loko moko te esengeli pe batonga Rwanda na nkita ya mboka oyo. Voilà dimension diplomatique aux akoloba. Et sa volonté à communauté internationale, plus particulièrement de l'Empire française. Parce que France est la plus grande puissance, la première fille aînée du Vatican. Et donc, tu sais qu'il y a une situation wana. Est-ce qu'il y a contredire ma cambouya politique française à se retrouver dans une situation moko inconfortable na kozo bitumba na muninga nanga Macron na tiki. Conclusion nangai. Deuxième chose, est-ce que bitumba ne peut kozo effectivement fin? C'est la volonté politique, mais aussi la conscience du peuple congolais. D'abord la volonté politique. Nazo peso kamoke. Il n'y a pas longtemps, en 2020, ambassadeur des États-Unis, encore une plus grande puissance du monde, entre guillemets, accueilli Kokota na Makambo Italie, Minembwe. Et le président de la République, Atikali Bouchbe, a réagi. Tilelo, alors qu'il est interdit, l'ambassadeur, au départ, il y a convention de Vienne, où il a corrigé la relation entre les diplomates et les pays qui sont affectés. Il mixé dans les affaires intérieures d'un État. Donc, la première personne qui devait réagir, c'était le chef de l'État. La deuxième personne qui devait réagir, c'était le ministre des Affaires étrangères. Ni l'un ni l'autre n'a l'élo, personne. Au contraire, si ma action a et botimbutumbutu to comme un blocage à ma cambignos. Je reviens encore d'autre part. Est-ce que l'Est peut trouver une solution? Pour cette solution, nous devons nous mettre sur une table. Et le président de la République actuelle doit reconnaître ses faiblesses, doit reconnaître ses incapacités, doit reconnaître que ça ne dépend pas de lui. Pourquoi? La constitution actuelle est un piège dans la gestion de Mboka Nabiso. Toko kozala na mboka oya président sans vice-président. Pour président de la République, Azala protéger vis-à-vis des Occidentaux, les donneurs de leçons et les donneurs d'ordre, et c'est le président Azala dans ses décisions, contresigné par de vice-présidents de la République. De sorte que, Yé Azala innocent, quand on lui donne des ordres, il dit mais ce n'est pas à moi d'agir. Nazo pesoka muke. Aujourd'hui, quand il y a des minéraux, on va exploiter par la bissoire. Nous avons beaucoup de minéraux. Les minéraux, ils allaient kokende, ils allaient aux États-Unis, ils allaient à la grande puissance pour faire ça sans que même le Premier ministre, même le Parlement nabiso est contrôlé. Disons pas le Premier ministre, le gouvernement. C'est ça le vrai danger. Non, je suis en train de montrer à tout le monde que la situation de l'Est, nous sommes à 90%
na mboka na biso o tozali ko croire na Bible et na kanisi la Bible ne dit pas de mensonges. Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, lorsque Mobutu était au pouvoir, le peuple congolais n'angambo est peut souffrir? En tout cas, à l'époque, Mobutu était très fort sur tous les plans, et il n'y avait pas cette souffrance. D'ailleurs, le Sengolo Baké Est, plus particulièrement Goma, des capitales, il y a Est. Et Zalaki, 5e commune, 5e zone, il y a Kinshasa. Donc, ce qu'on a Goma, et ça, le col a mutoke matadito ba Congote. Ok, na ville, commune, mususu ya Kinshasa. Et tout, même Basoda, Madès, Goma, donc la vie était très belle. Touchant sur le plan armé, aujourd'hui, le colonel Edi Kapen est libéré gracié par le président de la République. Le président de la République, il s'est entretenu avec le général Amissi Koumbi d'Itangofort, avec le général Raus. Est-ce qu'il faut réformer aujourd'hui notre armée pour que nous puissions être forts sur le plan sécuritaire et ouverture l'école de guerre aux qui parrainée par la République de la France? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Oui, c'est vrai que les réformes ne sont pas à exclure. Mais je vais commencer par le cas d'Edi Kapen. Edi Kapen, il y a une forte confusion dans l'acte qui a été posé et l'application de cet acte-là. Il y a trop de confusion. À mon entendement, il s'agissait ou il s'agit d'une ordonnance présidentielle portant grâce présidentielle. C'était une grâce. Mais dans la pratique, on mène la libération d'Edi Kapen comme étant une... Na koyokanga na yoki pona monite mokanda yango bazolo bake président asinyaki mokanda ya grâce bolimbisi ya bolimbisi mbeba oyo ye ndeko Kapen bakangela ke nango mikolo bakatela ke lekaki mingi ezaki aliwa ye alimbisi nde ba bengi yango grâce présidentielle yango il faut abima bamsu balobi te esengelaki document zwaki na grâce présidentielle ezali nde à suspendre makambo nyonso oyo donc akati ba infraction nyonso Edi Kapen asalaki ezalaki esalamaki asolo kasi bo maïl sous-souté abimaka kandenge wana likambo wana esili bongo. Mais différence eza na kati ya interprétation ya bato na mibale za nini. Grâce présidentielle ezali ko se limiter na suppression ya sanction pénale. Ezali ko effacer casier judiciaire ya mototé. Là, c'est sur le plan du droit. Ça, c'est sur le plan du droit. Oui. Grâce présidentielle, ezali kokoma na réduction ya ba sanction pénale. Bakoko peso grâce au lieu de la peine de mort, ba réduire yango à 0. Bima. Et si li boloko no esili. Mais makambo salaki condamnation na yo etikali ndenge wana. Etumbu yo zwaki etikali bongo. Eko koma matina mikanda nyonso ke yo zalaki condamné pendant 20 ans. Différence nango eza wapi? Différence nango ezali l'air baza ko benga mokando tozolo bana lokoto na lokota ya na lopoto amnistie. Amnistie yango nde soki ba pesio yango elingi koloba balongoli
mabe na nyonso babosani yango tina casier judiciaire na yo bakoko tangelo sumbe bawana te. Donc différence ezali entre amnistie na grâce présidentielle. Na grâce présidentielle. Oyo dit kapen moi na mboka dit kapen azui ezali de grâce présidentielle. Eza grâce présidentielle. Mais mbebe ezakaka. Te mbebe ezali. Parce que eyebani ke basambisa ki epo bomaka moto bomaka musée. Wazaki soupçonné ka bomaki musée. Donc likambwana ezali. Ezali kam soupçonné zaka likambwana. Mais ye président alelo alobi bon ngai na sengi obima. Osofandi pe mingi makila ya mwana wana eza na tina te to makila wana boy seleki nango azaki pe soda pamba bima abimisi ye. Omoni? Mais likambo exilité basi ba kondanaka ye ba pesaka ye na etumbu mais mokonzi asikalobi te nandimi etumbu wana nandimi nyoso bosalaki bo abima kaka. Différence dans ces animes. Est-ce que pesi bato confusion? Ezali ndenge naza koka ke mukolo abimaka lata ki teni na ye ya colonel. Non, na peine wana balongola ka ye teni. Na peine wana bakata ka ye bagalon. Na peine wana aza lususu colonel te. Bakoko benge colonel te. Grâce ye ko effacer te. Ndesika confusion ezali. Ndesika confusion ezali. Nde confusion eza kosala que na bakonzi na population na comportement ya bande kona bisoyo ndenge basaleli bakomi kosenga kasi basambisa so edika pen po basambisa ka etalo ke edika pen basambisa ka bel et bien basambisa ka. Donc c'est une confusion entretenue. Très bien. Voilà. Maître Tolambio lelo et tant que moto amibeko o limbo la biso moi moke makambo ekoleka na est na makambo etali mibeko amboka na biso parce que mingi toloba kobeko loba mema yele toloba kabena nango ezalaka ya bokoki te yango to bengi yo olimbo la biso esika wana. Est-ce que na mokolo alelo ndenge bandeko ba koloba pouvoir discrétionnaire la chef de l'État, il fallait d'abord consulter famille à Mosée Laurent Désiré Kabila pour être témoin d'amboka edika pena zo grâce présidentielle wana o lobby ezali différent na amnistie ou bien via discrétion tu peux pouvoir discrétionnel ya mokonzi mboka ndenga sali makambo azali obela nzela ya état de droit. Omoni situation edika pena za situation moko ezali très complexe. Très complexe. Parce que moto ya pesi Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pouvoir nde oyo wana babomaki tata na ye. Tout le temps zaki na pouvoir abomaki édité parce que dit kapende malgré biloko asalaki pona ko camoufler assassinat ya musée azali famille na bango azanoko akobenga ye musée wana koko. Mais ce qu'on est sur le plan sécurité, plan ya koboma musée et bandaki na liwa ya masasu nendega te ba utiliser ba kadogo na plan B mais na plan A ezalaki bango ba edi kapenda ebi yango ayebi ke bandaki ba boma musée depuis longtemps. C'est lui Edi Kapende qui déjouait tous les coups. Il était informé. Si la sécurité est informée, a fortiori, Edi Kapende doit aller aide du camp et chef. Ayebaki. Et même avant l'assassinat, certaines personnes soupçonnaient Edi Kapende qu'à cause d'un coup. Qu'on se le dise. Mais non, et l'autre que comme sabato. Babomi musée, yo utukuna mbango, supprimer moto et vérité. Yango le faut, comment dirais-je? Mais c'est terminé. Réouvertir. Non, Rachidi n'existe plus. Vous allez réouvrir. Est-ce que ouverture, tu peux réouvertir un dossier à Mosée Laurent Désiré Kabila? Et ça est important pour le peuple congolais et la vérité. Ndekonangai, dossier à Lumumba est plus qu'important. Le pouvoir congolais est incapable. Le pouvoir congolais est incapable de poursuivre les Belges. Parce que, quand on est dans Genval, pour la légitimité na soutien.
Est-ce qu'ils peuvent scier la chaise kokata kiti sika bafandi? Parce qu'il faut attaquer les Belges. Les Camerounais y a liwawana. Ceux qui sont alliés effectivement un État indépendant. Ok. Liwaya Musée. C'est les États-Unis qui a dit ouvertement, le président Naye Bill Clinton, avant la Longwa, il faut Akoufa. Est-ce que Tshisekedi peut nous affirmer aujourd'hui qu'il est effectivement chef de l'État? Ngaï. Tribunal n'a pas fait ça, mais c'est Bill Clinton. Il est incapable. Il ne saura pas le faire. Alors, démagogie à Koluka, même peuple Nabilo Kolokolo, il y a que Moutaboma qui musée, il faut être sûrement Joseph, ou bien il faut être sûrement Tolokaka, la vérité. Ndeko, Bavumile existe. O bazali cité na Luawana, Bakima Mboka, o Bamsubaza na Suède, Bakanga Bangote, Ti Lelo. Ce que Zalaki au bozo kanisela wana. Les razaki na pouvoir, mais les bateaux na bazonga. Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous en direct. Nous parlons aujourd'hui, il y a légende, il y a histoire historique, il y a Mboka Nabiso. Nous avons commencé la question Est. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une armée faible? Il y a un lelo bandekuba kokufa tongo midi poko nangambu, il y a Beni, Butumbo, ou Djougou, nangambu Est. Est-ce qu'il faut réformer ça sur le plan armé? Parce que tout le monde est là, tout le monde est Mamadou Ndala, oyo ba jeune oyo ba sacrifice ki bo moina bango po ete kimie kota na est bazali susute bande koloko la bambuza mabe. Est-ce que mokonzi mboka Antoine Félix Tshilombo il faut s'impliquer parce qu'il y a le baki que base logistique et que vanda et que siège kuna bande ko mingi ngutu ba benga balobi le bolo bana mokonzi mboka quand Kolonde se déplacer et que ne ko vanda na ngambo ya est. Entre procès, il y a Patrice Emery Lumumba, na musée Laurent Désiré Kabila. To banda liboso ouverture ya dossier nini parce que ordonnance oye gracier mon mboka Edi Kapen déjà mon mboka Edi Kapen na bande komoso bakanga ba na prison centrale à Makala bazali libéré to ko na maître Zorobabel na yende akolimbo la biso avenir ya Congo to solo la Congo to lobela Congo maître maloba mboka na ndeko. Il faut totanga ka Bible. 80% de la population n'a pas de l'eau. Il y a des croyants. Ils ont que Bible est la vérité. Mais tous ont la Bible. Soit tous ont la Bible. Tokamati Esaïe chapitre 19, verset 20. Esaïe koloba très clairement. Tango bana ya Afrique, ya RDC. Bakokota na kati ya boumbu ya makasi bakomi kolela pona boumbu wane pa yawe ya wakoyokela bango akotindela bango défenseur pe messie na bango sauveur na bango etango akoya bango bakoye bangai ngai na koyeba bango solution ya mboka eza ko passer na kati ya bapagano te ezali prise de conscience ya que ya solo eza mboka yawe ya solo tozali peuple serviteur ya Yahweh, ya solo preuve lelo Yahweh atindi Zorobabel, et sengeli tozongela ye nzambe na biso. Nde tokozwa kimia, ezali payanta makote. Nakanisi, nazali ko paraphrase maloba na ngai, na maloba ya Félix Antoine Tshisekedi, na stade. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, m'invoque, du ciel je l'exaucerai. Je pardonnerai son pays. Je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Nazo souligné kali kambwa, je guérirai son pays. Et lui kolobambo kaneza malade. Lelo moto na kokolo bakaza na pouvoir ya kosilisa malade na nzoto ya muninga ne moto soki ezali munganga même munganga kokoka te totiaka juste mboka nzambe. Et pourquoi boza koboya que nzambe azala na kati ya kokamba ya mboka te?
80% bozo zela boye ya Yesu botiki mboka na maboko ya batomoke penyoso na bandoke ba franc-maçon ba to balingi makambo nzambe te nde pas toza nango solution pour bien na mboka oyo eza ko passer par une seule chose. La première, tofanda mesa moko. Ça s'appelle un dialogue. Même si le président de la République a nommé un formateur, c'est important, il faut qu'il y ait un dialogue. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Informateur, d'abord, dans le contexte, c'est l'informateur. Informateur, ce qu'on a dans l'article 78 de la Constitution, banomakaye, ce que la majorité a dégagé. La majorité vous a dégagé quand et comment. D'abord, on a bandit na quand. Ce qui législature est bandit. Législature pour na banamboka baeba. Ce qui parlement est koti. Et bandit musala. Ba député ba fandi. Et bandeliwana. Nde basali question ya kotala ba majorité. Ba bimisi premier ministre. Premier ministre wana. Azali premier ministre. Pona ba député wana tina suka manda na bango. Ndebo ezali. Okoko zalate ozana bozu premier ministre. Bode choix rien bolongole na note binomoko. Bozu mususu te. Azali premier ministre ya président de la République te, aza premier ministre ya Buena Boite, aza premier ministre ya Mboka, azo utana kati ya parlement. C'est-à-dire ba assemblée nationale nde eko décider au travers la majorité nango. Nde loko liboso ba to basengeli koyeba. Mais constitué par l'article 78 alinéa 2. Soki majorité wane monanité nde toke na alinéa 2. Na tango wana il faut pas qu'on a informateur. C'est-à-dire premier ministre azate. Mais les lois nini. Législature et c'est bandaki. Parlement pour les 5 ans au votaki bango et c'est bandi musala. Et bimisaki na premier ministre. Mais mon konzambo karobi, ngana boy premier ministre après 2 ans. Alebolo kelangai bato mususu. Nakanda. C'est qu'on a l'action. Comment ça s'est fait? C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, Lélo, pour la première fois dans l'histoire même de l'humanité, Premier ministre Azali n'a fonction. Aza démissionnaire te. Aza que celui va faire courante te. Aza en fonction. A démissionné te. Mokonzi Mboka Oyo a nommé le sous informateur. Informateur pour ça le ni na moment oyo. Parce que informateur c'est quoi? Bah nommé. Ce qui passe au Liambongo à l'état de jeune habité, mazo zela assemblée au bureau définitif pour banda musala. Or pour banda pe musala, il faut assembler na bureau définitif naye et banda nanu na ko recevoir motion à défiance. Il y a premier ministre pour te balongo la premier ministre. Si mandé banda musala. Ata yo moko na habité yo za moto ya maele mingi. Biso to abazoba. Ozo mona tekeza lokola okamati ngombe oche na sima ya pusu na yo lobite pusu benda ka ngombe. Puisque ce qu'on nommé premier informateur conseil le bezali 1 mois. 1 mois, ce qu'elle est qui 2 mois. 1 mois, ils sont bandi musala. Et pour bandi musala, il faut l'herbe nommé à quel parlement, à quel assemblée. À bandi musala na ye. Ce qui a reçu, c'est le 1 mois. Très bien. Zorobabel, maître Zorobabel, Tolandi, le professeur Mbata, Alobi Mokonjamboka Azali Nanzela sur le plan constitutionnel, pouvoir discrétionnel des PCA, Mokanoana, a nommé informateur.
To landipe mon amboka mosusu le professeur Nyabirugu na bande ko mosusu à FCC balobi mokonzi mboka abuki mobeko likondi ya école République démocratique du Congo yo zali centriste to yambio awa likolo abolingo ya Congo olobi na konomaka informateur na konomaka informateur te mboka zali na libulu il faut to vanda esika moko to solola to kena na dialogue lelo union sacrée pour la nation eye Bayimboko bazalaki na ngambo wa FCC bako katisa bako kota l'union sacrée pour la nation mokonzi mboka lobi vous n'avez jamais trahi vous travaillez pour le peuple parce que vous avez conscience vision na yo likolo union sacrée pour la nation ndeko na ngai nakanisi Mbosso président du bureau d'âge asalaki mo point de presse na yed mikolo lekao alobi ke président de la République Yambaki Bango a sengiye atia na kati ya cahier de charge na ye makambo tali mbongo ya kofuta ba député likambo ya mbongo bafuta député nde yango wana bakendelaki na cour constitutionnelle bazui prolongation ya 1 mois et babaxeli bango mission mususu expédier les affaires courantes ba affaires courantes nini makambo bureau définitif esengeli kosala bosala yango mbongo wana bafuta ba député na bureau esengeli kosala kaka 2 jours pour la constitution 2 jours 1 mois bapeseli bango ezalaki pona oyo azalaki malade oyo azalaki malade alobi ngai na démissionner na boyi nanga c'est-à-dire 1 mois ezasuna na morte ezasuna te eza ko bloquer bureau d'âge et tia bureau définitif nini l'air a commis koluki fois mbongo pour futa ba député on eza mission na été bandeko donc toka wa maele ko bima pour na peuple congolais wana ezali mission na été c'est-à-dire intention ya ko corrompre ba décider ndeza simanango soki ozali koluka kolobela mboka il faut kotala makambo ko soutenir ni gauche ni droite te landa na nobwanya nzambe ye ndeko oyo Mbosso akende koluka futa ba député za msala na ete baza ko pesa ye 2 jours na constitution c'est-à-dire so salim sano 2 jours esili longwa tia de bureau définitif longwa tika bato oyo basengeli kosala musala basala po baza ba responsable lelo kende kozwa mbongo futa bato oyibi to BBC bakotuna yo oyo avotaka onani entre temps biso ba peuple tozana no bazoba lokola ngai zoba mususu ndeko na bino tozobetaka kama boko tayeza la mandengo na mbongo oyo wana baza kozwa baza koyiba biso ezali mbongo na biso eza lokola ndenge tolobake pa na biso kitunga ya moto kufa misu bachaka maboko na moto nyoso qui va contrôler ça toboyi biloko musu ezali soki ezali omisu mbeli na bilamba yoka soni moto bino bozwilaki arrêt ya cour constitutionnelle abina boyi donc boza suna msala osala te botia bureau définitif bozotia te bokomi kolinga ko traiter ba dossier mususu ezali pasi yango naza koloba que intelligence et où t'as que pas nzambe mais leur intelligence est tournée na ndenge ya mabe nde babenga kango na français malimité ba professeur mingo za kotanga bazali tout simplement ba malin c'est de l'intelligence tournée au mal. Comment vous pouvez, professeur Mobimba, ya droit constitutionnel, au Teya Mingi, au Tanga Petit Napoto, au Kende Kolobake, article 78, et Zokota na cadre, il y a pouvoir discrétionnaire à chef. Puisqu'il s'agit de dépenses publiques. Maintenant, on FCC, juge Banouma, prétend qu'il serment le président de la République a retiré l'ordonnance ou a via pouvoir discrétionnel. Est-ce que Babouka qui paye les conduits, il y a constitution en Bokanabiso? Babouka FCC.
Tant que juge va prêter serment les besoins président de la République. Quel président de la République? Mon Konzambo Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Tant que juge va prêter serment les besoins président de la République. Tant que premier ministre a été, tant que président de l'Assemblée nationale a été, tant que président du Sénat a été, Bandora FCC Balobi, juge Wana il faut mon Konzambo à retirer ordonnance Wana. Et ça a un pouvoir discrétionnel. Ndeko, il faut nous aller bref. Il y a liboso nomination, il y a informateur, il y a vrai, il y a pouvoir discrétionnaire, il y a chef de l'État. Non. Mais nomination à juge, il y a pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire, c'est sur proposition. Des différences, il y a pouvoir discrétionnaire. C'est sur proposition. Les Kamboba, ce n'est pas pour être chef de l'État, toi pour être chef de l'État, toi pour être chef de l'État, que yoza likolo ya mibeko nyonso on nomme ba généraux sans proposition, on nomme ba magistrat sans proposition, au sali nyonso biso tozoye batte kasi musali ni to elaki pour construire bina biso séparation des pouvoirs. Chef ava sala boye bino boye baka ko sala boye bo contresigner, il faut contresigner zala mais nazo zonga na wana to kolobela parce que c'est liki ndeza na base ya crise, même pas crise, conflit. On a un conflit vraiment inutile. Les hommes m'ont dit les lois n'ont pas blocage non so. Pendant le Cambodge informateur. Non mais bat le Kobo c'est un professeur. Ce cas là qui malin tazali intelligent n'aurait pas dû accepter. Parce que ça il a fait hein. Moi on a l'anda qui ba image dans les réseaux sociaux. Bato bazo lukanini. Nazo faveur ya chef, nazo la protéger na biloko nanga, nazo la na mbongo, moto toucher ngata na comme intouchable, ndé intérêt bosser à bateau. Et sur ce point de vue, ndo moni bato nyonso bazali na bwanya nzambete. Est-ce que c'est un bon choix lorsque le président de la République a sali choix moi na mboka bati ko comme informateur? Ndeko nangai ce choix là est mitigé. Mbongo ya 15 millions de dollars américains balandela kaka mere. Le président le baki que ezali rétrocop rétrocommission rétrocop le baki rétrocop ongana landaki eza cop rétrocop mais ndeko wane faut rendre compte il a été ministre de l'économie pendant longtemps. C'est l'argent qui l'a permis à Kotonga Barricade. Depuis quand un ministre d'État peut être commerçant au même moment? Regarde les aïe, tout le monde le sait. On ne peut pas être un ministre et être en même temps, même un président, être en même temps un commerçant. Éthique que ça coupé qui sayango. Et ça quand namboka oyo. Peuple azali kolia fufu na maya mungwa. Mokambi mboka na ye azali grand commerçant. Ça n'existe nulle part au monde. Nulle part. Tous à la sérieux. Donc, ezali intelligence ya batu tourner vers le mal. Ils ont tourné vers le mal par qui? Par Satan. Donc, je suis en train de dire ceci. Bahati, c'est un professeur d'université de surcroît. Professeur, docteur, comme on l'appelle. Premier ministre Azana Mboka. Informateur Banomakaye, c'est ma démission à premier ministre. Azui qui est informateur. Avant que premier ministre va faire tomber par voie et motion de censure, on a déjà na messe à bureau d'âge. Baza ko pesa un bureau d'âge poani. Et ce qui bureau d'âge c'est y a eu corruption parce que bureau d'âge exemple ça l'était. C'est qu'il y a corruption. Qu'est-ce que veut dire corruption? Bureau d'âge, ce n'est pas votre travail. Bon, admettons que ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas fait, donc l'informateur nommé aujourd'hui doit attendre Timukoloyo, premier ministre, bakoko essaye na parlement, na assemblée, si manango, yesiko ya bandi musala. Yango naza koloba ke mboka na biso eza kotambula na maele ya bwanya nzambete. Très bien. Merci. C'était Zorobabel Moulango, président et un mouvement Libération de Conscience. Nous étions en na 4 émissions à l'élo. Point de vue. Baimboka bo landi biso na boke binyo soto kozonga na mona mboka vendredi
à travers les ondes. Un grand merci à Jano Kachala. Un grand merci à Bandekonion surtout, à Vevnion surtout, à Borfelenion surtout, à l'émission à travers les ondes. Un grand merci à notre maman, Mamemi Coutinho, et un grand merci à l'archibishop Coutinho Fernando. Ciao.